pour ne pas citer l'air ici, dans la télévision, bah triquer yo, bah tirer au poison. Lokamba. Et à passe. Pour les qui n'avaient preuve, moko, on a l'inga pour le bango des appels première fois que mère ou bien la sœur ou bien ban nanga ou bazana Europe, Mardoché, Esther, Bazolanda, Bayo Kamilo, tout cela là tous les thèmes, Batila ou Ebelo. À part nga mona madame nanga Magina Moudita que j'ai sali maman Cessé, la femme combattante. Namela qui cité, na sa yelo roté, na yebi pe le roté. Na coûté na 4 reprises. Oh. Nous sommes malingués, hein? Nini? Oui, salamina kyo. La maman Kalunga yebi, Master Wana Verlaine, ya Charlie Nong qui vit de loin à yebi. Lokamba, so qui nous a embêté, mais 2025 à 6 ans. Mon tout le monde va éviter. Ni maman n'a pas évité. Ceux qui ont les locaux et qui ont dérangé le liboumou, ceux qui sont dans la toilette, ils ont été dans la toilette, ils ont été dans la toilette. Mais ils ont été dans la papa avant de faire. Ils ont été dans la toilette. Pour que nous perdons dans la poison. Donc, nous avons passé dans la toilette. Nous avons l'électricité, il y a l'autre côté. Tant que nous avons zoomé dans la toilette, apôtre Odoma Futa Abelissa que j'ai sali mon papa. Ils ont fils d'alliance. Ndenge to ba parole d'alliance na poison na ko faté, na accident na ko faté, na envoûtement na sorcellerie na ko faté, na fils d'alliance. Ba plan nyonso eza planifié dans monde satanique pour na ko faire tomber ces mutu nanga. Ah bon? Et nzambe mutu yebi. Nzambe mudazo révéler basali na ye parce que na yebi ni lititi moko, na yebi ni nzela moko. Donc nzela on na yebi za nzela ya Jésus-Christ de Nazareth. O moko na kila rabilia pona ye balobaka somoni ndoki belela noki avant mongongo. Na yebi na pesu révélation moko tozana 20 sur 20. Oui bi? Oui. 20 sur 20. Toi na 20 sur 20. Bientôt nzamba songa biso to koma na 20 sur 21. Ezana batu belé na 20 sur 21. Soki ba se repentir te nzamba frappé ba baby sa personnalité na yo et surtout que bakenda nango très loin ya osimba même la femme légitime oyo yo olonga ni mama ndako na makambo tu les cas pour ne pas revenir na ba propos na bango baloba sundia ta limbisa bango otala ka bango na lisu nini ya atake mona nzambe osali mabe balimbisi obeti babeti mbata na gauche obite ozongisa na droite ou comment lelo nakeka directement de waso Gabriel malgré ce skizaka bobenganaka je rappelle tant ya komela ye c'est ma sœur. C'est ma sœur, je n'ai aucun problème avec eux. Opérateur, surtout, il y a social, là, donc combiné pour vous à côté italien social. Oui. Tout le monde est bandé pour nous, ça y est, tout le monde est bango de blindé, et sauvé dans mon bango. Donc, black line, tout le monde est bango. Mais tout le monde est moi absence dans la bandé comme on se souvient que beaucoup vous représenter. Tout est à la fois. C'était passé comment? Déjà présence dans le ils ont surtout un comédien. Puisque apparemment, maman bon, tout le monde en côté. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré yo, na émission na yo. Africa Elengi TV,
Votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, merci mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend, l'heure à laquelle vous nous captez en scène, en ce moment vous nous suivez un peu partout, à travers le pays, à travers le monde. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa, n'est-ce pas, où est située la capitale. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur nos antennes www.africa Elengi TV. Je pense que vous êtes nombreux à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Et quant à moi, aujourd'hui, je vous demanderai tout simplement de rester connectés, de rester hyper scotchés sur nos antennes parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission. Et dans cette émission, je vais devoir recevoir notre invité. Il est artiste, comédien, artiste qui a beaucoup de talent, bourré en même temps, avec qui nous aurons le temps de parler, de discuter, n'est-ce pas, tout au long de cette émission Jardin des Stars. Succès plateau, mesdames et messieurs, j'ai reçu pour vous Sundiata Maniata Otorosoanaye, à qui j'ai dit déjà bonjour Maniata. Oui, bonjour Michael Okamba. Bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Nous avons battu la bissou, c'est pour cela tout le monde a dit. Très bien, nous sommes très contents, très ravis. Il y a Romo Nayo et surtout, oui, na plateau na bissou. C'est la première fois na plateau. Oui, c'est la première fois na plateau. Où ils ont parlé nanga, donc tu as comme on a cadre. Ah oui. Mais vous allez peine un bon cadre, oui, vraiment il y a. Plateau Hollywood. Souka. Souka, donc vraiment c'est la première fois. Très bien. Merci, honneur au Pessinga. Merci. Donc je suis là. Voilà, vous êtes là. Je pense que na ba fan na yo baza au CPLA déjà. Michael Okamba, tout ça na vraiment yo. Comment ça marche avec notre chaîne? Tu as vu que Fongo ça fait déjà chaîne, chaîne YouTube, na comme ya Sundiata TV. Voilà. Ça marche comment jusqu'au jour d'aujourd'hui? Au commune a combien d'abonnés déjà? Oui, Nzambe a sali ngolo vraiment to bandi qui vraiment na zéro ndenge makabo bandaka. Donc en décembre toujours totalisé un an. Okay. Et à Sundiata TV. OK. Donc Nzambe a sali biso pe na ngolo. A sali biso pe na ngolo donc tokina ba lolenge moko boye. O ezaka fruit ya musala tozo sala. Donc biloko toujours tcha na Sundiata TV yango tuza kosala ke ya attirer bato ata mutu alingaka Michael Okamba awa na Africa Elengi tango boka lisukuti wana ba atefo na s'abonner pe donc ba abonner vraiment ba keivena donc bientôt là tu vas afficher les bango nombre d'abonnés donc jusqu'à présent to bomba nano mais ata ko bomba ngo biso to yebi ki ils ont mouquette, ils ont belé, ils ont vraiment belé. Déjà le cas déjà 15 000 et quelques déjà donc déjà là où tu as voyé il y a internet ba ko ça monter ba ko tambala moko ba zo taper pour que ba artiste na bango comme combien d'abonnés. Donc vraiment alors depuis ça biso là yo cette chaîne quand même écouter pe ba chaîne mususu oyo ba tchara ba gag, ba théâtre. Oui. Sundiata aye na touche nini en fait parce que les autres hommes ont bande de belé parce que c'est focalisé car on a ba bêtises on doit se le dire aux hommes ba gag ba chaîne bosso mon ka chaîne boyo ba bêtises moi papa na bana na moi si batal ensemble ils allaient sous-souter lelo ba pièce éducative ils allaient sous-souter na théâtre na biso alors Sundiata aye nani. Oui Mike, donc par rapport à ça yango eza eloko moko ndenge nzambe etablaka biso na mokili ayebi mutu na chemin na ndenge ya au marché. Okay. Nga beaucoup plus
nazaka na moi particularité na nga moko boye. Même dans la chaîne à bateau mususu, tant on a gagné au jouer, j'aime pas des bêtises. Et c'est pour cela, la Katia Sundiata TV, on n'a pas besoin de bêtises. Donc tous les marchés vraiment dans la norme, mais où ils ont singaki, basala nzambe bakota la yango na ba kilo, na bana, na batu tout que na. Pour biso déjà censir na biso tout ça la yango biso moko. À partir de auto-censure na bino auto-censure na biso moko à partir à tournage. Très bien. Donc toza ba père de famille, toza babokilo pe ya bato, toza pe ba semeki ya bato. Donc naye un peu na ba marque moko boye ya ba gag nanga et meka un peu ko édifier bato na ba ndenge tout. Et puis naza ko se limiter kaka tina ba imo kaka po muto aseka. Beaucoup plus nazo ba effets sociaux. Très bien. Donc les camomo wenenge les gars na ba domaine tout tozo ko meka un peu ko dévoiler yango ko la kisabatu comment mokili boyi ko tambola omoni toti ko kotsa gag moko wa bientôt awa nazandumba te omoni nazandumba te wana ezana batu mususu batu ebele ba beninga batu ebele ba lobi merci puisque bakutana na makambo wana ezana ndeko moko aza na pays moko quelconque akomelinga lobi ngana zaka pe serveuse na restaurant moko boy eloko bo salinga na kutana nango. Donc juste là que mon toi zo servir bino na restaurant na terrasse na boîte tout ça ba tout toujours ka bango ka ndire batu moko boy. Mais ok to yi baté ezana batu mususu pourquoi basala musala wana misusu eza pena musala ya tangela mais mususu atanga na epé fait que moi condition de vivre za mon boulot abi au lieu que na fanda boy na zala mutu moko pesanga kabelanga na lukane fiskata musala mona sala ayo sala na bar lobi batu na pesa ba ambiance moi ba besoin ba pele ka trop c'est pour cela yango Sundiata gende ko se retrouver na makala pour la nini pour betega fille ya batu mbata na fesse. Zo mona ya zongo ka lokwa ba fille ni osoka ndinga za ambiance c'est que tanga ba bongo ozwa iloko moko na compte na ngalo ok la fille azaki fille ou ayela kutu ba bêtise wana et tant ba memi Sundiata na boloko alobi o kaka pona betaki mbata ba beza viol. Très bien. Voilà, donc toujours mais un peu ko bimsa babilo belé toujours bimsa babilo ko ezaki la société mususu et salamaka na ba PDG tout ça mutu ayo luka musala na kata société ba makambo kutana. Donc makambo ça les belé. Voilà, na moi pena ba thème mo eza éducatif. C'est très bien aujourd'hui to se retrouver quand même là-bas. Naba humour en même temps ils ont un message na kati bien sûr et zo ça la pe bandeko bien pour na ko édifier ba tout batal rabiso en même temps ko égayer ba diaspora surtout vraiment. Alors Sundiata histoire wa bossa na ngote hein bien sûr surtout zo mona déjà ndeko na biso que je les salue en passant Zigura. Ah oui mon président voilà. Mais à un moment donné, bras de fer, ils sont dit à sans les canapés, télévision, bengayo ingrat na niveau de sakanate, koboya ndekonayo le lozo pe sabiso message que non, yo dictateur donc dictateur de masse et tous on a passé na yo rattrapé en même temps sont dit à boya mutu oto yebio na identité naie comme étant Zigura. Bon, Michael Okamba, merci beaucoup de la question. Merci. Le langage est changé. Hein? Non, langage. Papa. Non, langage est changé. Langage nanga ezaki clair, eza toujours clair. Je continue toujours aux ala clair. Nga eza ba songi moko kutaka na sima. Nga na tikala ko nier président Zigurate. Azawa na zolandanga. Ah bon? C'est mon vieux que j'aime beaucoup parce que lelo oyo moment ba orientation mususu et puis na ba considération mususu ce qui to komana ngo eza par rapport à savoir oyo to zwa pepa na ye pour na loba ngo grâce na ye nga na zwa occasion ya ofanda boy baza ba enseigner na mise en scène. OK. Oyo batu belé ba ninga mususu bakutana na chance na hotel. Donc voilà. Langage n'a pas changé té. Batu ne ba comprendre ngati. Ezala qui commençait par mon président.
langage naïe à partir de Europe. Europe, voilà. Oh, yo, c'est pas là dans le Oh, on a c'est pas là dans le voilà. Mais ça y est, la manière où c'est pas le présidenter. Et ça, quand même, la moins manière où se peut. Oui, natika là. Non, natika là, qu'on y était plus on y était. Au moni. Kopo oyo mela mai oyo bigisa na mai ateza ki salité kopo wana oyo biki etika lo grave na mo. Très bien. Ozomona ozaki bena na posa ya mai donc place à mela ngoza te me bachili ata na kopo mo ga salité et ça là toujours gravé na moto. Donc mon président Zigora place azali ye mo ka yebiki ngana za penza général major na ye ya dega. Donc dernier combattant il y a groupe école d'art. Où tous à la canaille, bisoto ensemble. Ok. Où les lois master mususu, ba changer ba cop. À part même toujours maintenir. Et puis bon, ngai et puis eyenga. Et puis eyenga pas zone en actualité, c'est moi. Ah ok, oui. Oui. Pour eyenga, un moment donné, tika qui n'est pas théâtre, qui n'est pas ba coach ya bal et tout ça. Nga mutu na encourager qui n'habite. Mon frère, tika boité, na motiver, pena n'habite tika boité. Wananga moi ko yebana ya D3 même on a kini za la toujours luka groupe moko awa okota kisasa eyeba yo lisusu nde ya maya kokota et pas président la die sobe na Lisbonne na ndenge pe ba nzonzing pe komi tout ça mais ngana ebisaka yeke mon frère ekosimba yango yo moni mona maya za ko évoluer donc bref ngana président Zigora tutika kozana eloko moko te azavé nanga a contribué et belé a yebi ba parcours nino to passa donc ba moment moko boy difficile to passa yango ensemble donc yepena yebi yango place azalaka ayeba gino wana pinza aza soda makasi po ngai na yeto ta esika moko bat ba yebati bat musu ba yebati ngai na yeto ta pas président Mbaleso OK oya za papa na biso au moins c'est bon mamboka. Explication. OK. Président Mbalo aza papa na biso mais pourquoi bino bolingi o azaki ya yanga na benga kaka papa. OK. Na biso tout na papa moko libota moko. Voilà. OK, c'est très bien. Peut-être compréhension des qui moi nini. Mais président Zigora, c'est mon président, c'est mon grand frère que j'aime beaucoup. Tout sur là quand les réseaux sociaux donc ouais tout sur là. Et maintenant groupe Zigora de 99 à 2020 talara ba combien ba longwe na kati wana ba combien ba maintenir en soutien na musalango mais biso tozara ba. OK. Et puis tout ça fierté. Très bien. Quelque part tout ça les fierté à président Balio, quelque part tout ça les fierté à école d'art. OK. Donc voilà. Ça fait du bien, on doit retenir que vous entretenir très belle relation avec votre ex-président, n'est-ce pas, qui est Zigora, où Azabel est bien en Europe. Voilà, tout cela, nous sommes avec Sundia Tamaniata, on appelle ça Eric Mandala. Voilà. Les docteurs des ignorants. Topesi Bambote. Pembeni na ye nazomona Cédric Banza icône de Djobo. Et puis ba condoléances na bana Soudaf Mbimba ndenge totsonza Eric vraiment ba condoléances ba Beno Londo ba Beninga ba Zolela ba Yajise Ibio ba Serge Keta ba Maître Raisin. OK. Maître Raisin na Cape Town wana ba Fallon Eso na Cape Town. Donc ba maman Gigi quoi na bossé le communé oya donc bango tout vraiment tout soit na bango tout à l'heure wa bango batindeli nga ba photo wande on a besoin d'un accident on a besoin kufi à l'accident voilà. Ah d'accord. Voilà, famille Manitou hein, non eza grand frère il y a ndeko Manitou. OK. Il y a roi Manitou oui. Ndeko na vraiment. Eric paix à son âme. Paix à son âme, place Azali. Donc nous partageons les mêmes douleurs, donc ensemble avec toute la famille. Eric Kabassele, voilà. Kabassele. Oui, voilà. Très bien. Alors, Sundia Tamaniata, Lelo, Mambe Belé, comme comment la théâtre déjà. Mon abino est un peu glissant. Ils ont la bâton sous Banviarabino. Mais Baïbi, la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire Sundia Tamaniata, Lelo, ce que moi, on a eu à coller, dans l'âge de 5 ans, papa. Adna ces excès dans le salle ou le théâtre
au fond les portes. Ah, on a une belle question. Oui, bien. Le Kamba, mon salaire théâtre, babiso otoya yango na esprit moko ya malamu. Oizaki comme exemple moi mokena ko ça to licenciement na ko pesa omoni nzela oyo bakulutu baleka ezala lokola mwana moke ozotambola na mokolo azali boso yo za na sima yeba ke so mokolo abeti libako yo so za mwana mayele yeba ke o devier place mokolo abetaki libako pour les camarades. Ah oui. Ah oui. Donc ngai conduite nanga beaucoup plus ezalaka na lukaka na éviter ba mabe o mikolo na biso basala. Musala ya théâtre za musala moko noble neti ba misala tu ndenge bino le journalisme sali ndenge ba papa na biso basala ba OCC na ba onatra partout. Biso moko oyo tant que artiste et comédien to pakoli yango langue moko boye bizarre. OK. Biso moko. Et c'est pour cela que mutu mususu akoloba ke na kolinga te mwana ngasala. OK. OK. Pourtant yo papa okendaki on ndenge ya malamu. Mais ba papa leki to ba papa kulutu mususu oyo baza pembe no bazo kumba ngona ndenge moko boye. Voilà. Réalité c'est na réalité o ezanga kata terrain. O peksa mwana yo. OK. Po aza mwana azokola yo po yebite nini o yepa kokutana nango soki paza na esprit ya bonzambe te aza ferme te yepa kokutana ba rythme moko boye vie ya mona bébé. Très bien. Donc voilà, donc pour le moment vraiment non. Pour le moment non, bien répondu en tout cas merci pour la réflexion au salaire bisoir. Alors parmi la réalité sur le terrain nous avons entre bino na bino botiani ba poison lelo bozala bien boki ba voyage parce que batbayi baraté biso pena ba journaliste ils ont un peu rare mais ba artiste et comédien na domaine na bango senga mingi ba production biso ba rappela ba production à moins que musicien tel même biso surtout accompagnant des artistes ou bien ba artiste et comédien. Alors na ba kalokola ba artiste et comédien tout le monde aura boki ba voyage pour se déplacer ba mboka misika na ba chambre bo là sur deux personnes il faut ils la bon et bazo remarquer que bino na bino ba poison ba place bozo za na kuna na ba masanga bo tia na ba poison et le ngwe na ba poison beaucoup ko simbela même ba kiss surtout j'ai appris même que na tongo avant na yamba na sala ba investigation nga sungia tapé alika na nzela wana nga na bi ah bon on retourne quand même à éclaircir biso banzela bokota wana na ngere pa ya sango moza wana batebele baleki déjà ba bisinga pena yo donc yo za déjà 158e personne. On peut réagir ni tokena na mama poison. Merci gloire à Dieu parce que batu ba ebisio menza mbete muta ebisio. Donc voilà. Voilà. Dans répondre yo boy. Na otuti ko lobelo ko ya tout à l'heure omoni musala na sonde to sala yango ezala batu mususu bakota yango pour ko prouver batu. Ezala batu mususu balingi ko kende pas sur pati. Balingi directement ba maternité so de muto masali biso a matière mbala mo kende akoma kuna. Ozomo or que musala nyonso ebandaka na maleme lelo oyo biso to bandi école d'art na 1999 lelo yo 2020 avant 1999 biso to sala école d'art tozalaki na président Mbalio esika moko na salaki combien de temps avant na kende pas ya président Mbalio Sombo nazalaki na bakopa quartier na sali combien de temps ozomona mais ezana mutu mususu ba sacrifice wana nyonso biso to sali ya monya mutu oui dans la vie tout le monde toko ko kanate mutu musu akoya lelo oui nzambe pasali ngolu épanouissement pe kotina ndenge moko boy mais ce qui a biso zobeta masete trop parce que bande ko na biso mususu babimisi misala na bango na mpoisa. OK. Très bien. Zomona bande ko bele babimisi misala na bango na mpoisa. Yo tangi bakoma bangengere wana ngana fana na ngengere ngana mona bumbu mais na fana na ngengere place yo zolo ba wana na yebi yango kutute non tika be na yebi kutu même pas venir ngo
na yebi pe direction ya ngote mais na yoka kango na yoka ke ono bato bakenda na ngiringi nini ezala kana ngiringi ngana yebi na ngiringi place bato bako ke sumba biloko eza wenza bayaka osomi mwa peinture oyiba chelio na ndako siko bino na ngiringi bokendaka kosala nini bato basala bilo bongo baza sir na oyo zakati na bango te c'est que baya pour ba étouffer biso ba misusu o non peut-être balandika lokolo bakuti ba sundiata non pas lokolo à côté à maison telle kinga parce que je pense pas que non ndenge normal Mike oui ngana na inviter bato place ngapena na kenaka pa ya nganga banganga ikelemba 35 tout le monde a l'église to que non l'église bientôt tozolongwa wana na ikelemba 35 tozokoma na lokola ma 10 prince Kassavu Ethiopie yango na invite na pesika bato adresse baya et pas ya nganga ya banganga azala nde wana et donc bref il on dans le bien on a bengi bato baya na monde de théâtre bien que qui c'est là qui s'arrête pe monde s'arrête oui mais dis-moi za na bato oyo yo mongola motala bango ndenge pe yo kaka que tel kinga nango o balobaka na commune on na Ngengere eza bateau bon na zala penza branché penza oui baba vie ya bato te nga penza ba moi par na nga ngwana na linga ba kokota makambo bato te na mukuse na lobika ka mutu na mutami yebi place à télémeli soki eza na mutu mo akenda quelque part pour que musala na ye ekende bien bato ba mona ye ay paté bato c'est non yé n'enga kendaki quelque part est allié mais loko nyoso za na suka nango mon frère si to comme na niveau ko chana ba po ya ko chela ba poison ubogela bato ba mbasu yo quand ça so cheli mutu poison ou bien ubogela mutu mbasu yo ndi mutu remplacer moi na libota wana to moi na famille wana nga cheli yo poison yo dai obimi na lupa obimi na ndako yo nga mutu na chela ki mukolo eloko pa ko na ko luka ndako balepe ko laksanga kama mindako na faina nga na ndako ngo mais nga na to andenge mokote okay donc yo za équipement mususu ya ndako oyo ocha yanga peza ki mususu et puis ba vision peza ndenge mokote nga na conseiller ba frère na nga ba sœur na nga soki c'est vrai que oyo lo binga pe ndenge na yo kaka yango ke esala makabo tena tatonete oui esala makabo malgré na sengi bino bolukelo na nzambe ezane lo mo fote ya biso l'an 2020 très bien ndenge to bandaki na motala place to okende eleki biso ane moko okut pasteur ko te yote mais yo moko te yami ah oui très bien na ba difficulté to leki na mona ba pandémie eleki biso makambe belebele lelo bande ko na biso na Europe bazu deuxième confinement ozomona oyo to yoka ki il paraît que non na France ko to balinga ba tso troisième ndenge ba telemeli yango ali yango masole et dosé lelo oyo ba papa ba mama ba pesi bango couvre feu mbano 21h mutu nyoso na ndako babilo bongo côté ya bisoté vraiment pourquoi pas to lukelo nganzambe lokamba ngana za victime makamoko boye zela avant tout comment voilà te anticiper ngana victime makamoko est-ce qu'il arriva que Sundiata zala franc la émission na biso est-ce qu'il arriva que na carrière na yo bando bandi ba massa na yo ba pire ou bien ba petit na yo ou encore ba vieux na yo pour ne pas citer l'air non ici na télévision ba triquer yo ba tirer yo poison lokamba et a passe nzamba za juste nzamba za juste ngana mutu na yaka na réseaux sociaux te pona ko étaler vie très bien nazalaka no mutu moko oyo na zonga na samba ko c'est Jésus Christ de Nazareth OK lokamba soki nzambe te mbe 2026 ya mote mutu mo pa yebite ni maman na nga yebi ngote yo me ko yeba ko kufa no tende 2026 c'était oui donc ça veut dire quoi pour les qui n'avaient preuve moko on a linga ko lo bango des appels première fois soki mère ou bien
passer nanga ou bien ban nanga ou bazana Europe ba Mardoché ba Esther bazolanda ba yo kangelo ko to sola na ba tous les thèmes batika o ebelo très bien. à part nga moko madame nanga Magina Moudita que j'ai sali maman Cécé la femme combattante donc nzamba zala na yo kaka biso ba mutu yebi na mela ki cité na sa yelo roté na yebi pe lo roté boyo belito mela ki sini na coûté na moi 4 reprises oh nzamba lingi yo nini oui boy salami la ki boy c'est vrai banalisons master mo be Verlin azakana Luanda to monana ne kala mama kalunga yebi master wana Verlin ya Charlie Nongi vide loin yebi moi ba to belé ba comédie belé ba papa makaya ba yebi Verlin kala to côté ni comme par hasard Verlin na yebeli Verlin na makamute ki zulu makamoni Verlin epsama quand on a ensemble ko Verlin epsama Verlin epsama quand on a ensemble nga sundia tazolo sala ni révélation to kute ni na limité na 12e ri ya okende matanga ngana okende place mo epsama quand on a ensemble ko nzamba lingi wa obi ke événement mo lequel yo boyo ah bon deuxième personne troisième personne on sala ensemble moko tozaki na grand frère moko pona cité comme on a été tozaki quelque part tozaki na masolo na biso musala ensemble après avoir ko solo là avant que tu prier ebsinga bi Nathan oyo banda confinement na biso tozwa ki ti ba déconfiner biso ti le nde tozabo nzoto na yo changement mo be koma ki ya boye effectivement makambo ba ki vrai OK bon tikana lo bana nini omoni soki ole lo kama be e ko déranger le libumu soki na toilette owe bakina atena liake loko boye yango esali nga boye mais nga sikoyo eloko o esalamela papa na avant kufa yango eloko oyo sikoyo esalamela yanga pour nga père nga dana poison OK sikoyo bajar ya bakaka moko ndengwana et puis degré ya solo moko oyo penza nga na yoka yango papa na biso bon nga nazaki penza donc enfant chéri ya père Hollande très bien donc nzamba sayenga ngolo na melikisité ya côté tant na zungi na makola tata nga apôtre Odoma Futa Abelisa que j'ai sali mon papa absinga abi yosa fils d'alliance ndenge to ba parole d'alliance na poison na kokufate na accident na kokufate na envoûtement na sorcellerie na kokufate na za fils d'alliance et nzamba épargnanga na melaki cité eloko na yebiso oyo à part madame nanga muto yebiango ni mère nanga yebiango ni muto mo yebiango donc nzambe penali nga yango nga na osenga na bato c'est inutile ya okende koluka eloko quelque part to kanga mana Jésus Christ de Nazareth voilà avant senga na bato est-ce que bendis ça attaque autant comboté oui que non son allié que l'or mabe mutu tel ne peut laisser un blog mabe na calculer monter et ça par révélation sous nous sans nzamba yebsenga ko lo ba on a télété révélation ouais ba makambu ndenge zo linga ekota de gauche à droite na ba plan na ba donc attendre na combo ya bâton je n'ai pas besoin même pas ezaka ngani na je garde na quoi nanga comprendre ezaka ngani na je garde na quoi nanga ba plan nyonso eza planifié dans le monde satanique pour na ko faire tomber ces mutu nanga ah bon nzambe mutu ayebi nzambe mutu azo révéler basali na ye parce que na yebi ni lititi moko na yebi ni nzela moko donc nzela onga na yebi eza nzela ya Jésus Christ de Nazareth oyo moko na kila rabilia pona ye
balobaka somoni ndoki belela noki avant mongongo na peso révélation moko toza na 20 sur 20 oui oui 20 sur 20 toi na 20 sur 20 bientôt nzamba asunga biso to koma na 20 sur 21 eza na bato ebele na 20 sur 21 soki ba se repentir te nzamba ofrape bango na musala na biso na musala na bino na kati ya théâtre ouais toki na musala na biso bango donc nous en a 20 sur 20. Tu te dis quoi là? Nous en a 20 sur 21. 20 sur 21, oui. 20, 21, voilà. Tu te dis quoi voilà. Aujourd'hui? Bazolo Kamutu, il y a son diata. C'est quoi ça, Bamonine? Ils ont vengeance ou comment? Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Regarde, conduite, nanga. Il y a 4 folies à poison. Ils ont vengeance, ça là ou comment? Donc, c'était passé, oui, dans les réseaux sociaux, voilà. Et surtout que très bien, bon, très doux, il y a un problème là-bas. Non, même mais le problème de l'andaka. Tout ça, c'est normal. Voilà. Et puis, c'est sûr que l'Olim ça va facilement, c'est vrai? Oui. Jésus-Christ de Nazareth, écoute, il y a bon abisso batonionso. Alimbisa bato basala ye mabe bongo ngai oyo motema nangeza pour les a aux appels ouvert donc voilà le problème avec voilà à propos tout o bandeko na yo ba confrère na yo ou bien ba concert na yo ou encore ba collègue si vous voulez ba baby sa personnalité na yo et surtout que ba kenda nango très loin il y a aussi même la femme légitime oyayo molonga ni maman andako na makambo tu les cas pour ne pas revenir na ba propos na bango baloba sundia ta limbisa bango otala ka bango na lisu nini ya atake mona nzambe osali mabe ba limbisi obeti babeti mbata na gauche obite zongo sa na droite ou comment lelo na kika directement de voilà sur Gabriel malgré c'est ce qu'ils aka c'est ma sœur. C'est ma sœur. Je n'ai aucun problème avec lui. Et puis, femme nanga azalaka na problème mon côté na mututo. Makamozara scandale. Non, c'est les passés. J'aime pas ya kolinga kozonga na ba propos Isa ba biloko moko boyo moni. Il y a des gens où ils ont que les réseaux sociaux comme il y a un tribunal na biso. OK. Si j'ai un problème avec le Kamba, le coup la facilité sur le téléphone, je peux faire ce que je vais dans les réseaux sociaux. Mais ce qui est là quand la série a CD, na évité so batu balinga ba louer caméraman et puis à quel de Chine ça duplication ya mafinga après abana ko distribuer na ba édition. Donc on comprend na évité ce qui est là qui ce qui tozara na série a CD. Lelo ko la facilité biso le Kamba Netozano tozuka chomo boto bi joyeux anniversaire Intel to bois qu'il y a ta place nini amoni mbala moko donc voilà bref problème mo rezaté tozaka na problème mon côté biso to abana nzambe ce qui est passé tout le monde est libre ya kusala tout ya koloba ou iza avina yi ou yalingi aloba personnalité va son mahamouti mais ils ont la tout le monde soit le que non a lâché yo et bah que ici pour c'est Jésus-Christ de Nazareth donc muto mokili même il y a Justin Zengwazawana Fabrice Nseka libosa merka zawana Fabrice Nseka il y a Dolonia ngazawana maintenant aussi Fabrice wana libosa merka donc donc bango tu bazawana lilo pe goza pe que non izangi pe mais nzambe zo abike no te lelo no election na nzela ya Fabrice Nseka te no election na nzela ya Pichulingo te no election na nzela Merimba te mais Merimba tazawas dei moko za te femme de mutu moi li solo eza une femme akufeni donc voilà donc nzamba ko wole kisa autant susu lelo na nzela ya Gaston Bachala
ozupeli pamboli moko na nzela ya Ben Olondo donc eza masolo on comprend donc voilà tous la famille moi je n'ai aucun problème avec tout le monde avec tous les comédiens c'est pour cela place où ezaki esengi to sangana ceux qui nous intéressé nazali très bien ceux qui peut nous intéresser te na préféré na melama ya secret na palais donc voilà na ba succès tout oyo sali bien que au kenda kaka parce que maman ça ne mutakuna et puis mukanda karami pe kutute na succès tout oyo sali sundia talobani pote mankaka pour tout à ça la succès na poto il faut abeta tout attends que nos fans daté mais faut mon poto heureusement mo le bango na yeba ko tomber on na kenebi na yebi heureusement mo le bango parce que ça a soué ils a soué attends aux fans daté mais on a mis sur photo donc nzamba za na contrôle ya tout les courses na mototé je ne peux pas parler même où ils a ba biloko na intérieur ya lo bango devant télé mais merci confinement tant sous pour éviter ce moment papa confinement on a biso mo peut toujours ciblé na mambo depuis janvier écoute vraiment bon propos Dieu dispose vraiment tout sur l'actualité à tout ya pe lisusu il y a tout le monde qui commente ce que tous en la consultation où il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi à Senga qui n'a pas tout et surtout le cadre politique en même temps n'est-ce pas opérateur surtout il y a social là donc combiné peut besoin à côté italien social tout le monde bande pour nous ça tout le monde va masumu de blindé et sauver na moi oh Black Line il faut na écoute donc Black Line tout le monde est bango mais tout le monde peut moins absence na bande comme se bien que beaucoup ils vont représenter tout est à la fois c'était passé comment déjà présence na bango ils a bisoto à comédien puisque apparemment maman bon tout le monde en côté ils a comme invitation ils a comme invitation on a invité mon tout ils a comme ya invitation puisque invitation et utaka eutara ipa bakonzi ozomona donc invitation eutara ipa bakonzi voilà donc ezaki likambo ya invitation et après bandeko bakendaki kuna bakendaki ko représenter biso ba artiste comédien très bien déjà komona président Bodo na eloko bongo komona muto kwa papa Masumu komona président Sai président Ladi ainsi que notre sœur Exil Pechanga baza bat o ba yebi musala o ceux qui ont gâteau ceux qui net bato souvent ngaba mona ndenga polémique président Elomba zakita mais Exil Pechanga zalaki azamona na katsa groupe Simba non ozomona donc ils a invitation au moins ni mokonza mboka vraiment voilà au moins ni mokonza mboka ceux qui a lobi que non naza na besoin ya batu boye na domaine boye nakutana bango yete mtawopona olandi yete mtawopona ezake bureau ndeko sa musana ngo na bato bachaka bakumbo wana bayebi pe biso ndenge tozala kati et puis à part koyeba biso ndenge tozala bayebi pe que non attends susu lokamba mutu lokwa osa nini bo azape na relation moko boye asola pe bien na mutu moko boye alors déjà ba tête so bazaki wana baza déjà pour représenter artiste comédien nyonso et c'est mon ngazaki considération wana au chef de l'état apesi biso ba comédien ya koya na eloko ya ndenge wana pour apesa biso pe litoi ayoka mais voilà apesa biso pe litoi pardon au moins lelo oyo nga tolandi tant mususu batu mususu ba homme en cravate ndena na profiter na oyo rapport na bino za mambo ya consultation politique était merci mais tant bango bakenda na makambo wana bakenda koluka intérêt na bango polobi nango ba voter bango ba roya koluka biso ba meme na bango pour tout cela bango propagande pour tout ça la crise politique sikoyo en même temps bango bazolinga kaka ba influencer mokonza mboka makambo o bango basala kana bakana bango tango mokonza mboka pesi litoi na yayoka bato nyonso esali bango nketo
siko mokonza mboka biso kutu bosali boye e bon soki mokonza mboka alobaki ke azana besoin ba mamo basaka bibilanga awa na basayo na ba bibwa kuna na banene kuna siki elingeza ndenge mususu pourquoi bango ba onier biso ministère de culture et art ils pour na banane pour un artiste voilà c'est que toza banane toza utile na kata société toza utile na kata société toza utile na kata société batuwana pardon papa batuwana oyo bakoya po baniye musala oyo biso tosalaka mais vous avez le côté bango ne mutu baza ba pire le côté parce que baza ya koya na sima ya mokonza mboka pona koluka intérêt moko ya bango bazo yende koluka ba intérêt na bango personnel pour voir tout ça na blocage na crise tout ça na crise na makambo etali ya politique le pays ne marche pas alors oui que culture et apportera bonne humeur atana mutu aliete là c'est vrai oui ce que yeta toi la ti cravate wana tieli biso manette wana ayaba ni ko loba na suka na mama batu oyo tamso tambusa ngu batu asa pe na besoin pe ayoka pele lo mongoti bango bakenda pembe na mokonza mboka pona koluka ba intérêt ba push na bango omona vraiment bande ko na biso ba politicien biso to ba politicien te to ba présence na bino est importante na consultation ya batu nyonso oyo mokonza mboka te na domaine na bino oui papa yango ko tungande na généraliser nde ka pona ko tchabiso te na généraliser nde parce que à l'exception des balongo libi et puis soki mokonza mboka abike no naza tango mususu na besoin pe ya koyoka ba charger ba bela kazando bandal banane faut pas luka ba kontina bango ti o bazali boso ba ke représenter bango ti po bango pe ba loba po baza pe bato ba konzwana ba legara wa mais po ba yeba réalité ya Congo jour mususu ba bandara makolo banda wileri ti gare centrale na makolo ba yeba réalité o elegara na Congo pas sur elegara na Congo. Vous comprenez? Si vous biso toza utile parce que ceux qui les ramouillent ça là, pourquoi pas solliciter biso? Que non vous parler sur thème boy, vous parler sur thème boy. Fallait pas jouer ba cravate ou na banane na ba tchaba ngo bo ça la sketch mon pour sensibiliser ba. Pourquoi ba luka biso? Voilà. Muto koleka po aluka a minimiser biso c'est que il a meké peut réfléchir bien dit. Voilà. Merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cet entretien. Peut-être des petites questions vite fait avec mon invité, Sundiata Maniata. Donc, on a fait Willy, mon chien, le véritable code de Il y a Willy Nabiso. Voilà, qui nous suit depuis quelque part. Je dis merci aussi à Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque, l'homme idéal. Voilà. On a apprécié vraiment Bamboté, Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque. Je dis aussi merci na kaya musha en Afrique du Sud, on a biso na Cape Town kaya musha to kaseri ka poison azabu na Kinshasa donc côté azalina moi sinae to pesi bango vraiment champion Bambote champion donc voilà toujours rapidement na makambo etali parce que tu comme vraiment na esuka émission na biso voilà ndeko na yo sunani DiCaprio azobala kala mingi te awa na novembre kaka fête ezali et puis ndeko na lisusu na kombo ya nani azobala kala mingi te awa Diane atobala Pierrot atobala et puis Pomba leader pe atobala et ça bino comment lelo bazolanda ka lokolo basundiata bazolanda ba lokolo lelo mabala pene non moi je ça bien à théâtre na sepelana eloko moko hémorragie on est katani ya okufa na sepelana eloko moko Sankara de kuta lobaka on a payé moté place azali na bana vraiment Sankara de kuta wewa aloba eloko moko abi ki Sankara na ye wana lelo oyo papa bokilo na mama bokilo bakongo pesa ye valeur respect akoma na bakanda hermo ko fanda ka baliboke mariano dita baboya na ko boma ya bakanda vie
Vous comprenez? Biso na domaine na biso tous allons vraiment tellement minimiser na ndenge moko boye. Bato belé ba pe saka biso chance de considération comme ça raté. OK ba éviter tous aka bato moko boye tous na biso na balolenge mo nzamba tambusaka biso. Oui, to boite na ba domaine nyonso mabako ezalaka. Bato ya mabepi bazanga raté. Mais il y a des gens où yo mituna bango fonctionnera calmement et puis correct. Très bien. Comprendre. Déjà kobala ezakelo kono yo saka na mote c'est pour la vie. Très bien. Kobala ezakano eloko ya pour la vie. Ba meka répéter. Ba meka ngote et surtout na kokoma na bisika o biso to koma. Ngamo sina mazala na fier. Na bala na monga maboke vraiment. Ah là c'est bien. Un bon pena ya maboke, ya maboke. Là c'est bien. On comprend. Il y a maboke modernisé. Il y a maboke ngo te parce que maboke ngo na ndenge ba minimizaka yango. OK. Vous comprenez? Mais objet tout ça les art dramatique. Voilà. Théâtre ezaka kata ba salle. OK. Voilà, moi différence yango. Alors kobala eza eloko moko ko saka ngo te. Lelo bande ko nanga bazobala eza plaisir à trop. Ils ont plaisir à trop. Comme responsable, ils ont raté qu'il faut aux ala nazara na kamba groupe moko ya théâtre qui n'en a responsabilité. Un vrai responsable, il faut le caper na parcours oyo. Na yango no pesa bon félicitations belé et puis boye imalamu na ko rejoindre biso. Nzambe azana na bango. Comme un petit conseil, les balles ils ont la réalité nango. C'est ça, c'est tout conseil. Après tout le monde après bah les bélés précoces. Ouais, les balles tous les jours séparation, tous les jours ils ont nango car fleur rose té. Donc tous les jours les balles ils ont rose té. Ils ont ba jour sous souper. Beaucoup qui peut causer na ba mes attentes. Mais tant que ban nzambe toujours voilà, toujours na c'est il y a makolo nzambe neti ba biso na église na biso ezana cadeau moko ba pesa biso o eza arme blanche o eza ata mabe ezali so tozongi wana solution zo mise biblia. OK très bien, on a pensé en même temps donc voilà donc mabe koki kozala na yango. Mais ceux qui couple na bino bozinga ngo na makila na Yesu bozinga ngo penza kino bo pesi bato libanda litoite mutazanga mabete. Très bien. Mutazanga mabete. Très bien. Et surtout que madame nanga moko kutu na ndaku nanga kuna na poto aloger mutu mais mutu wana abimi akeko loba n'importe quoi na komba mwasi nanga ebongo sko loba yo moko siko donc mabeza ngate et puis tant mutu akeko loba n'importe quoi akolinga jama kumisa aolinga kaka aloba mabe po bato bapese litoi kote muso akeni bamone mutu malamba sa nini bayamba ye ozomona libala ezana makambo ebele mwasi akokutana makambo mobali pa akokutana makambo mais bino moko soki bote nzambe na kati ya centre ya couple na bino quel que soit comment donc mabe kozala te donc place o mabe ezali bandeko tozwaka temps toka kosolola na mama zwaka temps kosolola na papa kande kozala lelo mais ekoma 3-4 jours te parce que même bible ya momo lobi bana nzambe balala na kanda te. Donc nakoki kozala na kanda no te mais na éviter kosolola na yo na minute wana po to éviter mabe et la biso. Très bien, voilà merci surtout que biso Kalapé Mingité est nouveau marié. Vraiment. Tolandava Lokolo. Tolandava Lokolo. Franck Stemai. Tolandava Franck Stemai pour Bango déjà. Vincent Tilus. Vincent, voilà. Toujours dans le Lokolo. Kalamingité. Et je crois bien sûr que nous avons Lingi. Comme on a vu que nouveau marié. Vraiment. Tout ça là bien na mère. Comme ma mère n'a pardon. Comme ma mère n'a non jusqu'à présent nous. Et ils en ont en secret. C'est à la télévision. Celui au Bali, dès au Bali,
ton étalon à la télévision. Merci beaucoup. Mais ça reste un secret. Bien pour la discrétion. Et surtout, biso tout temps dans la discrétion. Merci pour la discrétion. Merci Sundiata Maniata. Merci beaucoup. Pasteur de la foi, assemblée pour Nabino, Koufa Ekima, Koufa Elémoa. Et cette fois-ci, tu as un message il y a pas cité, il y a Koufate au Golobani. Motalongo la Galiwa, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oui. A révélé que Moussali naïe. Nanzela, il y a pasteur. Voilà, il y a un lobby a révélé que Moussali naïe. Prière et salam. Prière et salam qui. Biso baye otozalaki et puis na bande comme sous bazaki te to sambelaki pona bango. Ngana na kuzonga kaka le jour yango otozalaki na mayangani. Et loko na lobby pasteur de la foi par le baki yango. Alobaki ngai te na olongola liwa. Mais nzambe ne muto walinga liwa sa nini elongwa. Mais tozonga na makolo nzambe. Si c'est vrai que Moussala Oyo, on considère qu'en quoi Moussala Nayo, Oya comme parvenité. Parce qu'il y a des parvenus Oyo, les bakomi, moi excuse-moi en terme, mais Moussou Azala Naïta Moussou Tchel. Mais tant qu'il y a théâtre, Amémi, Zéla, tant qu'il y a théâtre, Shida na emo boye et bengi quelque part, par exemple. Shida na emo bengi quelque part. Tant que pas ya shida na yewana, te avant kende, ba master shida ne ba tuni o bengi nani. Abi petit moi ça la théâtre te. Moi kombo yekende. Voilà. Ndemo kana biso boya, oui, na presse. Moi kombo yekende, kombo nini? Kombo théâtre. Kombo théâtre oui. Mais tant que sous na théâtre ngo aïga une semaine à Bamba. Très bien. Pour le quoi, bah, na tournage, mon gars, lingué. Mais ça n'a tenu habitant, na ben film moi, petit moi théâtre, non, bimane mikolo. Petit moi chel. Et puis petit on peut la rayer alors c'est ma photo. Tu sais écoute na banane, tu sais écoute na banane. Maman ça n'est un peu ba considérer. Maman tant petit na ça bêtise, moi ba petit théâtre. OK mon théâtre ti. Azan est parvenu à y pour aluka support mon boye. À la identité mon boy parce qu'on a identité bataille la sima ya théâtre identité moi pour asalir ce qu'on bande ko mususu waza sima. Très bien. Nakuta ne logwana on a lobby nakuta nango benda quelque part ba master mo ba fandika ba table ka on a bengi petit mo ate siko petit mo ate bendi wanga pe na zayi mvani na te peut-être atapa kikedi na mona ite atapa izugi kene na mona ite so pa muyombe gauche na mona ite. Vous comprenez? Kombo wana batu bazo salaire yango. Très bien. Vous comprenez? Na yango na bango ba parvenir. Ce qui c'est vrai que bali musalo bazongo sérieux ata lelo futite lobe ko futa biso to liaki ba mbongo ya ba VHS to le ba mbongo ya ba DVD lelo o toza na YouTube bande ko mususu pe ba ye na YouTube bazape ko briller na manenge moko zo sala bien net ngapa na ngana les honorables dire papa liyendi soka zawana bat baza ko apprécier makasi. Donc azamutu oyo ngato banana ina groupe zigoa mazwa chance te ya étoile lianzi oui cousin le cousin ngai cousin ngai donc tout le monde ba cousin na alors azwa chance ou azwa kina no chance wana te ya tana ye epesa mela ye elelo oyo aina ndenge internet lelo komi aimer ba maman Mathilde Sala bazo ba komi ko tchali yanzi misu ba papa Roger qui est dit ba Diva la star ozomona ba Christelle Blanchot donc oui ba Orzeline Malolo ba ngonyo so pena no papa lianzi cousin nga ozomona donc voilà chaque chose a son temps petit temps nzambe a osunga toza apprécier lokola master wana atambolaki na nini boye ngape na kende koluka par rapport ndenge utolo baba makamso abangeringe wana ozo benda moi ba vie na yo na mokusi ozo comme ça mokusi donc c'est pas bien et ça biso bien vraiment ça biso bien vraiment de tout ambition bien en tout cas nous avons pas mal échangé au cours de cet entretien donc to comme vraiment na suka émission na biso et parce que je commence par mon pasteur apôtre Odo Mafuta Abelissa, Mama Dodo ainsi que Col Pastoral Mobimba et puis
na Daromona les sous centre évangélique la main de Dieu Mobimba samedi en cycle là où place ngana priaka tozana Ikelemba 35 Kasavubu Éthiopie Gambela. Toujours Tongela Nzambe na Lokole la numéro 10 toujours na Kasavubu wana Prince Kasavubu na Éthiopie. Moto a Monique a contribuer pe na œuvre ya Nzambe moi chaque sac moko ya ciment moi barre de fer atana nzela nanga ekokoma pona musala ya Nzambe donc bobenga na plus 243 99 8 46 67 55 donc ndenge toloba na ndenga kin 09 98 46 67 55 donc soko beninga ozana besoin contribuer pour na musala Nzambe si to somba et puis to zotonga ndesi koyo pour si ba décembre to kota kuna et osala bien. Merci na église Mobimba, merci na batutu bolinganga, merci na baboni na pasteur apôtre Odoma Futa Abelissa. Donc bino tu bolinganga, batutu bolingaka chaîne na ngai Sundiata TV, bo continuer toujours ko s'abonner, bo zala jamais déci tozawana non que pour les bêtises mais pour édifier les peuples de Dieu na ba domaine nyonso ezala kota ba pasteur toujours kundola kota ba musicien to kundola kota ba politicien donc domaine nyonso to kosalela yango ba gag de façon que mutu na mutu azwa oyo yaye. Donc merci na bino tubolinga tonsu les sambala na monio na moni ya Carmel Mbala bonne guérison na moni ya Delia Mujinga namoni na Chamavambu namoni Marlène wana ba camarade ya madame Majina Mudita et namoni ya Adolonianga na papa Jean-Claude namoni Adolonianga sans oublier Guilin Sima olobo ke pesa ba les boss américains Fabou Sense kana bosaniote ya Justin Zengo papa na bon regard papa na Victoire papa na Carle ya yo yango wana mon grand Pichulingo le père de la charité papa bien Makas et na bosani opété Merimbate ya Virginie Madikan courage madame Virginie Merimbate pe na pese bambote voilà donc bino tout bolinga attention boza tellement ebelé donc na lingi bino ya trop fifi bolili mama Katipongo bino tout bolinga attention na ba ona tangité. Donc, merci. Merci Tonsou. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci vraiment de la disponibilité, Nayo. Merci, Nabil. Ça, c'est très bien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cet entretien. Merci quand même à la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie, à la prise de vie. Il s'appelle, n'est-ce pas, Richard Tessa. Et du côté du montage où se trouve Berliv Ngamete. On se retrouve demain ou après-demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.